kingakei ake mobembo koluka mwasi po ya kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na ye lelo po te nabala ye na finga pe mutu te na manka pe mutu te eza mwana moke eza kulu te eza moninga na manka mutu te me acte oyo esalami oyo elobeli nga ebele baconseiller ya président ya république bamika kofungola président ya république po président ya république amwana nkini etuna bango soki nalia mbongo na bango nga nake poto président mobutu ntango atindi nga na poto apesanga mpe argent de poche et puis bato mosusu bato ya bonne volonté nasengi maladi bosunga nga na maladi nazwi lisungi te mpe oya après sikoyo nasenga place ya kovanda esika na sincere mpo navanda bien. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour partout là, vous êtes Bozuli Bakuya Kolanda, émission Nabino, toujours na Congo Winner Télévision. Donc là, je salue Mama Pépé de Paris, donc Bambote Nayo, place aux allées, bon dimanche Nayo. Pourquoi pas à Mama Sarah Kabunji, Mama Sarah Kabunji, donc Balobi. Moi, c'est Alekingolo na Mwindo. Donc aujourd'hui, on va parler quand Deneb Sarabino a dit dans le Mumba, Sokaye, c'est que ma Kambouezali a dit dans le Mumba, les Karapamba Pambati, toujours la télévision, la Bisso, la Congo Winner Télévision. Donc, ah, Bino Boko Tika, la Bisso Toko Kendaka. Donc, tant Bino, Bozo Sala Lolendo, Bisso Tozo Sala Lofundo. Tant Bino Bozo Sala Lofundo, c'est que Bisso peut Tozo Sala Lolendo. J'espère que tu as bien actualité ni les autres canambo canabiso. Maintenant, ce que tu as un peu moins mon agenda deux artistes. Maintenant, ce total est l'engambo ya Kofi. J'espère que biso moto yebi Kofi. Est-ce que Nzembo Kofi a yembe na compte à IGF? Est-ce que ils ont créé les problèmes? To abimi sine kakaba vérité. Tozo kaba nungu afingi alobi. Mais ngana yo kinzembo oyo Kofi asali en réalité alobi ne ba vérité ozo que c'est passé à wana kati ya mboka na biso. Tozo mona pe ba misale belé sala mana kati ya République démocratique du Congo. Otali mo libulu moko muke oyo ko senga tango mususu 1 million kuna bate 10 millions. Otali kuna basengi 20 millions kuna bate 200 millions. Mbongo nyonso ezo kende wapi seke ezo fanda kaka na ba poche na bango. Mbongo ya bana classe emona na raté. Mbongo ya ba orphelin. Tout ça alobeli en vérité na nzembo. Atangi kombo ya mutute, afingi mutute, mais ayembeli nde mboka na biso parce que aza na souci ya peuple, parce que aza moko ya baikone na biso na Congo, oto tikali na bango kaka bango wana. Libération ya Ferregola. Le padre Ferregola ebele bazondi mati est-ce kazalaki en réalité, est-ce que Zalaki pendant la prison, toi Zalaki na prison te. Ngana bino to yebite. Po deux autres talents de konabiso, confrère nabiso, Ken Piana, Azobo ya lobi jamais faire rigole à Zalaki na prison. Ameki ko rencontre les biso histoire par rapport à Papa Wemba. Papa Wemba to yebaka chambre ne. Papa Wemba tanga bimaka to monaka na aéroport, ndenge bato bazo kende kozwaye. Mais oya faire rigole mbala moko kiki. Oya Zalaki na prison abimi. Mais bayambi ete ndenge mena bayambaka. Est-ce que tous ala pour faire rigola ou tous ala pour Ken Piana? Bon, bino moko boye ba o bokolo ba par rapport peut-être lobele lango toujours na émission na mino bolukaka mingi. Le 29 octobre 2022. Est-ce que concert ya Fally Ipupa ekobetama to ekobetama ti? Ekobetama to ekobetama ti? Ngana bino tozo c'est la kaka le 29 pour totambola rebelle na ba caméra na biso pona koyeba nini ezoleka kuna toujours na Congo Winner Télévision. Nati Lokole azali humilié, je vous dis ce qui est vrai na internet. Mutu nyonso apesi Nati Lokole berer. Na yebite est-ce que Nati Lokole peut-être côté ana melaki to melaki te? Tisko tozo yebate parce que biso tout ti kokola na biso lelo to komba tata mibimba boti to kola to yebike chacho ezali style ya yemoko quadraco raman. Mais Nati Lokole aboyi yango. Siko tozo yebate. Imagine toi même na wasi kwa yemoka lobini nike.
Chacho ezali style ya Koffi Olomide. Mais nati lokola azoboya. Azoboya yango par rapport ya ignorance tonine. Mais aujourd'hui nazanga monter na plateau, naza na moko ya artiste comédien o az artiste ya monene o toyebi atika kombo baikon na biso. J'espère que boyoka nungu nungu azalaki maladie boyebi epé abelaki grave ariskaki même liwa. Mais belé bokoka moi aiwuti wapi to abimeli wapi belé bayebi ki azana voyage misu bayebi ki sa kufa boy. Donc yong toze la liwa na e en tout cas loko sala chiame mususu. Je suis avec l'artiste comédien Papa Takinga, toujours Naïb Sarabino, a dit la songa zo tambola seka yambara artiste minene. Si Montréal balobi là c'est ma caméra donc on a zo mona yemo comme le but trésor on aime donc balobi yemo ko lo boko trépied boka zate kasimbi caméra na trépied mais asimbi on na maboko soko koko ko fongola ngai na invité na nga to betampe ba masolo la biso ka ndenge ezalaka zalaka. Bonjour Papa Takinga. Bonjour, monsieur le journaliste. Adi dans le Mumba, l'homme à la taille S. Adi dans le Mumba. C'est bon. Adi dans le Mumba, la Kangiango. Merci. Papa Takinga, avant de kota na makambo na biso kande to yeli poto kota pena na actualité. Na ba nungu nungu ezo leka na internet sur toi. Tolingo lobela biso me parle-nous de toi, Papa Takinga zanani. Parce que le lobato bazo landa tant sous a dit da oya lobi abeti libanda mais yo yebisa biso Papa Takinga zanani. Papa Takinga azali artiste, musicien, comédien. Pour nakanisi de konanga adida wa lobi artiste, comédien. Oui. Mais abosene koloba musicien. Parce que style nanga il faut un musicien ou un comédien, sinon kokati. Papa Takinga azalaki abi na botami na Congo. Na kolia naza mwana mboka mais à un moment na se réfugiaki na Angola parce que na monaki tango kaka maréchal Mobutu akei oyo landaki sima na se retrouvaki souté. Pourquoi on se retrouvaki te? Parce que ça le maraba minene. Na se retrouvaki te parce que na meka kokota na mwa ba bureau. Bon, moi, je tango wana papa na biso musée. Batu yaki na bango yaki bandenge mosusu bango baza kozwa makambo ndenge na bango bakozwa. Na ko supporter yango te na monaki que il faut na déplacer. En plus, na monaki qu'on dirait ba collègue na zonga pour forme nanga. Na monaki qu'on dirait ba collègue bazalaki penza na bazaki na mbolingo na ngai te po likamoko esalamaka elakisa ngai penake bolingo eza pena makasi te bango tute quoi les collègues artistes comédiens. Est-ce que tokoko yeba problème bango ezalaki nini mpo basepela na yo mpe te tangela biso mpe kombo ya bacomédien parce que likambo wana ezalaki déjà kala elekaki na ntango ya Mobutu to elekaki na ntango ya Kabila de père. Likambo elekaki na kotanga kombo te eza mpe koprovoke loka se eleka mais likambo ezalaki na ntango ya président honoraire Joseph Kabila Rais. Ah bon, moi likambo esalamaka on amonaka bien te batindaka basaki ya baloso bakarton ya basoso biso ba artiste comédien to kabola to aki biso tout groupe wana en face ya RTNC restaurant moko ezaka na bide soki ezali kaka mpo na longwa mboka mwa kala. Alors na banda mona avant kutu wana banda mona neti baza s'intéresser pena mingi na nga te. Maintenant je me posais la question naza nani peut-être bazomona nga mopaya morke bamisu baki wana bakutanga na monde oyo bamisu mpe natia bango poa mpo babima. Mais alors ntango biloko wana eye bakaboli deux groupe moko ezalaki mpo na mikolo bakulutu Ndeti banani Papa Takinga biso na Congo winner tolinga un peu moi vérité zala
po likambo ndenge ezokende po toyebaki eloko ebetaki mpe ekotisa bino désordre ezalaki likambo ya kinga kati ntango osoulevé po wana avant nano tokota nano bamakambo yango mekana koclaircir biso balandi tout ya Congo Winner bayeba deux groupes wana ezalaki banani na banani. Non, deux groupes wana ezalaki biso bamikolo mpona loba clair biso bamikolo veut dire soki na bandi na par moi-même ngai président Masumu président vieux Kwedi pauvre Chaba que son âme repose en paix président Elombe bani donc wana mikolo baleki yaki lokola bakali ibakata banini etc. Donc quand ikabwanaki ndenge wana sikoyo ngai na mitina na kote ya mikolo mpona beke na mokolo me ntango babengani ntango bakabwani baleki bake na kana bango na ngambo wana bakulutu mpe bake na kana bango ngai nayaki ni kulutu ni leki natikali na katikati devant tout le monde wana yaki plus qu'un jour eloko wana evandanga na motema na mituna mingi mpona kolia biloko ya kolia alors bakaboli bamikolo bana na droit ya carton moko moto moko carton ya soso kwa saki moko aloso moto moko baleki baza na droit ya carton moko 2 personnes saki moko 2 personnes sikonga nde natikalaki wana telemi wana devant tout le monde na bana oyo yanga na bimisa na bato nyonso na sambwe na telemi ti nakangi miso ngai binzambe pesanga makasi bitumba oyo ebandi lelo te ebanda kala me ya lelo pene ebimi na poasa alors baleki na ndenge na bango bamoni yango mwa mpasi babengi nga bamemi nga toke ntina ndako ebakata na victoire ntango aza kovanda na victoire nde baremetre ngai na part na bango bapesi ngai carton moko ya soso na saki mobimba ya loso. Mais quand même ozwaki nazwaki na nde omoni marke nazwilaki na ngai nazwa te me baleki babi te oyo aza mpo ngai nazalaka sous président te nazalaka mpe susu icône te nakoma ancêtre. Oui, c'est l'ancêtre Takinga. Ancêtre Takinga. Parce que mutu moko atikolo se eloko oyo te esalama te ya asali yango. Est-ce que kozongisela biso mo baimage ya biloko wana ya kala oyo osala mpo bato bacomprendre mpenza ke eza mpena réellement mpenza Takinga oyo toolobelela? Takinga kei ake mobembo koluka mwasi mpo ya kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na ye lelo mpo te nabala ye bokilo nazongi makambo monsolobi na ngai nandimi yebaka bokilo kombo na ngai ezali nazongaka nsima te kaneto alezema inabambula yo ukweya alezema. Vraiment, merci Papa Takinga. En tout cas, balandi na biso nyonso ya Congo Winner, j'espère qu'il va se sentir que pendant qu'il y a tozongi place en haut. Mais na kansi place on va na clôturer. Nini wana. Alors na mouvement de salamaki wana etel singa na bi non, je suis mal aimé. Na problème na mutu te na oui. Nali na problème na mutu te na sona pe na mutu te na finga pe mutu te na manka pe mutu te za mwana muke eza kulutu eza muninga na manka mutu te mais acte oyo esalami oyo elobelinga ebele qui veut dire na milieu na lingami te alofo na bendana ale yango moni makambo ya bakinga kati ntango eza koya babengaka mpe nga te mpo na kanisi kuna pa ya kinga kati kuna peut-être bayebi ka nga na kufa mais naza na nga mais bayanga nga te na forçaka na nga pe te po soki na forcé ekopesa mabe yango na mona monaki na se retirer na bango mais nalingi bango mais na bamakambo ya sangana nazalaka te parce que ebando oyo esaki wana déjà ki ridicule ya mibale kozala susu plus mabe yango na évitaki yango mpona garder mo équilibre na nga. Merci Papa Takinga. J'espère que nangi zonga no kana loyembo ano yembi olobi ke nzembo mo yemba po biso to a film na tango sa mabiso no to bota mate to yoko mona ngonde komona na sera mobutu. Takinga zonga rasima te mais koma ki tango mwasi na kufaki
Yo il fallait ça là. Moi ça mais pourquoi boya ko changer ki maloba pourquoi na film yo salaki. Non, moi si mutakufaki te. Bokilo mutakufaki. Po bokilo ba na nga mukola ko kufa. Bakunda nga ne libulu moko ngai na maladi te na kufi te. Ya kufi siko batianga na libulu balansa batianga na seye bati likolo bazipi libulu. Nga nandimaki. Nandima mene se bokilo kombo na ngai ta kinga na zonga kasimati. Nasuka ka wana ya komprenaki te. Etango ya kufaki ezate na boyaki. Tango batimu libulu nga na kotaki. Na koti alo bango erreur basalaki batimu libulu muke. Sika babibima nanu to agrandir yango bongo kota. Tango na bimi ba agrandir yango babi kota ngabi non. Yokana kanga na bokilo. Que comme on a zonga kasimati. Donc esika na koti na non na zonga souté. Voilà. En tout cas donc mayelo bimisaki wana zaki passe pour batu ba comprendre. Mais na comprendre place na botika non na sera po koyamba mtamune ne boza facilité. Papa Takinga. Tozongi siko na ba studio na biso. J'espère que place batu bazaki ba sepeli ba beti maboko. O tuko bela grave internet ba balobi ko kofi to moni ba titre mususu Papa Takinga kofi boy mais lelo yo nzoto makasi pe vivant yebisa biso na maladie na yo nani azalaki na sima na yo pour à soutenir yo pour lelo za bonne santé Ba artiste et comédien. Est-ce que koko tanga ba kombo na bango Bon bazaki mwa mingi misu pe baleki misu abimisima nga nazalaki te baleki misu abimisima na yebi bango pe na ba kombo te mais nakotanga mwa oyo na yebi on atangi te bomona mabete parce que musu na yebi kombo te mo salaki geste. Donc le on a rebanda par sensibilisation à JP Masamba Fondation de Kanisa yende sensibilisaki et puis na Niclette Lelo atiaki poali sous makasi alors bande ko basungaki ngai musu basunga na mbongo musu basunga na sensibilisation musu le on a banda le na Cocody Nzombo Zembla à partir à Irlande à salaki geste parce qu'il y a meseni ko sunga yeza nature na ye mon arregeta mingi kalbaki sona zaka milliardaire mais bat théâtre mais zaboeti mon mama seka oya ya groupe maboke ya kala Kimbanseke à partir Kimbanseke azali azana ana Londres oui Kimbanseke atie poids Mangobo puis kobosana tena les sages Baba Mongita atie soki nakoboza bon soki toye pa iboye bodo asalaki geste pasteur de la foi asalaki geste Kabamba Masasi asensibilisaki na télévision en tout cas nasepelaki nango mingi wana aza mwana na ngai c'est mon petit donc aza auta minzoto donc bato bautaka minzoto banga na tête oyo esalaka bien blague te minzoto onka tête mais bozalaki mpe na boyokani te d'accord okoma tokoma place wana bon et puis vue de loin koko na nga wana vue de loin donc eloko kaka namonaka ye mwa remake soki akolanda eloko oyo eloko namonaka mwa be asalaki forte tokutana alobelaka nga mingi mais de loin lokola aza vue de loin donc tout est loin non ye mpenza mpo na ngai aloba makambo mosusu oyo etikala nga na motema kua bon vue de loin na bandeko mosusu balobaki sans oublier Johnny Ntsakala toyaki na ye bato mingi bayedenga sans oublier Mama Kalunga mpe asoutenaki nga na bref baartiste nde balongoli nga na liwa mpo koya na nga nayaki awa te mpo naya kozwa traitement non nasantaki ke nakomi na suka alors je voulais pas mourir na libanda mboka namoni ya kokufela na Congo alors bakompane nga na artiste na nga moko comédien na kani na Luanda ya akompane nga ti awa mpo so nakufaki na nzela ya akundanga
toye na eti awa na komi awa na bon esika na kufela yango mais na appel kaka jipe masamba yoki aye na ndenge ambulance ya kozwa ngai na place na komelaki baye na hôpital na ki mourant donc nazo comprendre makambo alors nazo ba traitement ti suka nango na koti na opération ba opérer ngai bani nyonso ti nazo lo ba skoya naza convalescent mais nazo ndima nanu te que c'est moi nazo mona neti nanga na bino toza ba wei to sito kufa bongo to na monde muso monde ya ba vivant etikali planète muso etikali quelque part mais talanga yo na biki batu ba pona singa ki nga na kamwaka mbala mingi soki na beli foto nyata point na makasi soki na beli na sengi lisungi na l'état basunga ngati nga na koma place wana gouvernement sala te loko te na ba œuvre nyonso sala est-ce que zo tata moi tamote ya kobenga ta maman Olive bokutana ye parce que tozo mona maman Olive azo soutenir presque ba artiste belé ba comédien belé lelo yo o bazaki na valeur te maman Olive apesi bango valeur pourquoi pas yo papa na biso takinga ozo tata ya kokutana maman Olive te po azo solution ya kana yo to condamner maman Olive te mama ni mama to condamner te tant soit informé te po ba msupe bazali bayebi balingi te maman Olive ayeba ba empêcher ngo maintenant na kokufa maman Olive koyeba po kokanga liwa okanga bangama matanga okanga ndenge nini comme ça maman Olive c'est que privé na bango alors donc ba misusu bayebi mais balingi te maman ayeba po na ko condamner maman na te parce que maman Olive c'est sûr ayebi takinga trop bien mais na pesi merci mingi na ba artiste comédien na makambo basali po nanga eza ba association te association kingandi soki activité nini moko bo organisation moko bo non ba artiste comédien individuellement po bazana ba groupe banini soto to landa ba groupe donc sensibilisation au mongit asalaki pour na artiste comédien en général pas en particulier kingandi non alors artiste comédien en pesi bango sous merci bongo siko tango na bimi hôpital baye ko installer ngai awa na Tchango première fois na vanda na Tchango na étudier Tchango ndenge zalaka na zepa ya la dikopo na hôtel ya la dikopo naza installé awa momentanément parce que bon ngana uti Luanda na maladie tant na yaki na lekanaki 1-2 jours après mbala mon hôpital naza na ndako te tant na besis tant contrat aussi là dans hôtel na okende où les artistes musiciens basali par na bango balongolinga na liwa siko l'état ameko tala ngananu ameko kolukelanga place na vanda na samisana moni loko na beti oyo ataki ngazonga kasima te eza déjà nakasi tokoma na point wana mpona eza remixé et puis plus pièce moko ezolanda na nsima parce que na Angola navandaki pamba te naza na baartiste baza na Angola bakoya na baoyo bazali awa bakosangana mais nyonso wana mokumba na ngai moko na maladi na ngai na supportaki ngai moko na Angola na ndenge na yawa mais nazolelaka epai ya l'État maman Olive ala mama mutema ya malamu ba mama kaka baza mutema malamu mais il faut ayoka yango ayeba ke mutu bwana passe lokola ngata kinga na ajo na komi na boko tika kaka na kendeka bobo na artiste comédie baza limité na ba moyen baza ba moyen te lokola ba konzi lokola banani donc ba pesi o bango bakina bango po musu pa pesi $10 musu pa pesi $5 mais ça kaka bon musu pa pesi le côté mais atie lo sambo bigisa papa wana. Merci papa Takinga, j'espère que maman Olive alandio ayoki kolela na yo pe ba o pe bozolanda biso a partir poto bolingaka artiste na mino mingi papa Takinga so za na moyen ya ko soutenir ye parce que bango baza lokola ba école na biso numéro na ye kezala wana affiché bosala to bobenga artiste a comment na santé ote azo souffrir makasi parce que ba artiste basali na volonté na bango pe baza limité pe baza na ba foyer na bango ba politicien
bolukaka tosungaka baartiste na biso parce que ce toke na banigérien tozomona gouvernement ezosoutenir baartiste na bango lelo banigérien bakomi lokola bato moko ya liboso par rapport entre temps bango baza na style na biso bacongolais nyonso bazwa awa papa taki ngolingo bakisa nini par rapport ya par rapport ndenge olobi ofungolinga mo eloko moko ngai nauti Angola nalobi te parce qu'il y a des artistes quinois ou congolais résidant en Angola wana natina pemeli wana bato baka ndenge moko biso ba mais baartiste angolais bango moko kuna omoni baconseiller ya président ya république bamika kofungola président ya république po président ya république aa mwana kine c'est un quinois aa mpe mwana poto ayebi makambo ebele mpe ayebi biso baoyo ayebi takinga parce que eloko namoni kuna na Luanda na Angola baartiste comédien bamusicien presque bango tout bavéhicule donc l'état zwa fond moko atia mpona koyede bango surtout basala déjà baza véhicule baza na bandako ngai nayaki na artiste musicien moko kuna Prince Nzinga malgré akufa que son âme repose en paix tosoyi na ye mingi donc alobi biso ndenge toali awa ezala maladi eza napesi mama Denise merci mingi na geste asalaki ya kosala hôpital wana mpona koyede kopesa bamusicien te ngai nazwa carte te ngai oyoki te ngai nazalaka mal aimé bamama bayokaka mama Olive ayoka mpe ngai na mal aimé nayebi te eloko nini nasala ya mabe ta mosusu théâtre nasala basepela nango te nayebi te bon kuna un artiste aza stable nake matanga moko boye nayoki na soni pendant ke ngai na ye na kare moko boye ya master moko amemaki nga nakoma na moni oyo aye nani ocomédien wana na tuka moko te aza négligé surtout baancien na par exemple vie mangwana ebi ndenge vie mangwana aza si tala ndako ya vie mangwana asombango te bapesa ye na leta tala ndako ya vie mangwana tala stabilité mpo vie mangwana towana epembeli aza na kuna abenga kapolo ana kapolo nga aza na palanga tala stabilité mais ngai naza ancien quand même jamais badekoranga jamais banomina ngai jamais sikoyo nakolela nakotala bango soki esimbi te. Merci beaucoup papa Takinga, parle un peu meka un peu koyebisa biso na film osalaka ya Takinga souvenir nini ya malongo otikali nango na mauvais souvenir nini ozalaka na série film ane bimaki. Souvenir à malongo ezali le nom seulement ya Takinga komboka ya Takinga c'est la clé parce que ce qui président Mobutu ayambaki ngai mpe apesi ngai moyen nakende osomba instrument na Bruxelles c'est à partir ya kombo ya Takinga bengela ngai Takinga abaki na ngai te bengela ngai minzoto abi bengela ngai Takinga ngai nde moto na bengamaki tokei mpe tobeti tosala spectacle epai na ye sepelaki nango makasi ekomi bafete ne nyonso tokozanga te donc wana apartir ya kombo na nga lokola lelo so nazolela bo même nazolela epa bamama Olive epa bamama Denise epa ya président république l'état kaka en général so nazolela c'est parce que j'ai un nom kombo na nga yango wana bon souvenir mauvais souvenir c'est parce que j'ai été mal aimé. Je ne sais, oui, je ne sais pas ce qui si qu'on a mal aimé, parce que l'artiste et musicien, et pardon, l'artiste et comédien, c'est des gestes moko, oyo, na comprendre que qui m'ont aimé et qui ne m'aimaient pas. À partir il y a siko, na comprendre à partir de bien, oyaza bien, oyaza hypocrite, oyaza mauvais, oyaza beau, mais je les aime toujours. L'artiste comédien basunga kio. Nakozonga côté ya artiste musicien parce que vous appelez moko ya ba musicien à la République démocratique du Congo. Je pense pas que ata musicien moko benga ki auto musicien moko pas soutenir ki yo na maladie na otili loza la nzoto avant de santé. To benga na kina waze quoi. Félix waze quoi azana zolanda ngai. À partir na kina parce que azali moko ya ba camarade ya petit frère na nga zanga na Hollande. Bon à partir de là bon waze quoi yebinga à partir ma tete na ndenge nini. Donc tu as trop jeune, tu as un spectacle dans la salle na Saint Alphonse dans ma tête.
waze kwa zayo ya kotala ye muka fungola ngai bisanga zayo ya kotala bani tout ça et inspira et parmi ben inspiration na ye biso beto na kati oye tinda ke un jour payé pas à la ce que artiste et musicien alors abenga kinga to sola ki mais masoleza en cours tina yawa abenga parti à Luanda tina yawa zo au courant que na ye to masoleza en cours na ebité lobi ozala ndenge nini antenga na ye bartiste mosusu babengaki ngai te mais eza grave te parce que oyebi ke ngai naki musicien nazaka musicien lokola grand père bozi boziana tika natanga ye grand père bozi boziana aya na minzoto ayaki na minzoto oyebi yango te peut-être ya grand père bozi boziana ayaki na minzoto wela première fois na vie na asala voyage na poto c'est na minzoto wela et puis ndenge akota akende sala voyage ngamu nasalaki ke grand père akende parce que grand père ayaki na retard programme c'est salama ya ye sala test bayaki deux basali test moninga ne akufa Vidali que son âme repose en paix alors moninga na ye mutu pointe ki ye ngai nalaki te ntango na ye ngai bino faut recommencer ngai na pointe grand père alors grand père dit c'est salama nga natali ngai bino nateli caractère naza bon humble tout ça ngai bino nakepe na bureau à père Bifalo nayebisi nga bi père il faut kolongola mutu moko otia bozi mene nga bino père tia ye bon nga bon so otie ete bon wana malamu nga pe natika na ye totuka sa makambo mosusu abino bokende père bon ça va tika bo baétudiant oti batie ye moko ayeba te soki azokango lelo ayeba ndenge na comment okoti sika bamoko okoti na liste ngamu na koti sa bozi parce que bozi a passé chez moi avant na ndako na nga une année dans ma maison à moi na Niaza 155 na commune à Kinshasa komone Benzo Gambomi maman ni akofanda na Yolo Sud et Yolo Nord papa na Matonge na Bongolo na beta histoire on a été privé na bango mais yemoka binenga koma ki pananga. Merci Tozo kende vers la fin papa Takinga Tozo continue car toujours na yo Tozo sola malgré Tozo kende vers la fin mais quand un peu corrélaté biso eloni salara po minzote panzana yo boye bartiste msusu boye est-ce que zaka mbongo tu es allé kinini mtesala po bokabwana. Merci. Avant de répondre aux questions, on a rappelé, monsieur le journaliste, Adida, que sanate que nazana ba spectacle na préparé. Pourtant msoko sana point wana. Voilà. Et là que tindeki minzote kabula et kabwana yaki jalousie. Adida soko kozwa occasion moko ya kosala émission moko spéciale. On a ça on n'a pas imongote. Na bimso toutes les vérités ya minzoto comment imataki na comment ekufa, comment ekweya. Na bimso toutes, je dis bien toutes les vérités. Ndenge to comment il pas président Mobutu. Et comment to komaki. Ndenge to saki succès. Ezaki ndenge nini. Ndenge to sala baru wana to kina ngokabareli yoto. Nyonso to wana ezako tourner na ngai. Nous avons qui leader te. Nazaki leader. Nazaki président te. Mais nazaki leader parce que nga nazaka leader. Na makila leader. Banda na bandi na carrière na depuis na kimona mukende akije ko kati. Na bina ba danse baje ko kati. So ba baninga ba bimi poto bina ka moko bimi abini azongi muso abimi nga toujours na kamta suka. Parce que nga ta na kota ka attraction. So yo nga na koti avant yo dans kota okatana. Parce que moni na tokolobela ngo mais spectacle na ko salawa. Oh ya production na remerciement na pesa bana changu na tourner na ko sala bandero na changu. Et là, on a ça avant théâtre. Et là, il y a quelques minutes après, pour dire que à mon âge, je peux faire ça. Et s'il y avait des moyens. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. Pour beaucoup comme moi. Je vous dis, beaucoup comme moi. Et là, je suis de beaucoup de choses sur le plan culturel. Mais je suis, on dirait, rejeté dans des oubliettes. Bien ignoré, je ne sais pas quoi, n'habite barrière ni batia, n'habite nzambe kaka yebi. Omoni, alors minzoto kabana ki epanzana ki pour la jalousie.
comment expliquer que mutu baza akomata lokola na par exemple moko bon ngana ki présidenté nazaki chef de discipline nitaki chef d'orchestre azali chef de groupe vieux Beli aza na Luanda mais tozoke na présidence kobeta na présidence tokoti wana mongalema tokoti na porte à côté mai tokoti na porte à tozoya biso nyonso ngai nayaki na tolatiki abakos ngai nayaki na abakos mais nayaki na écharpe te nayaki mpe na nsina impere te alo ntango tokoti bango atemisi biso nazotanga bakomboa na colonel dondo atemisi biso ayibotelema abd longola écharpe na yo wana pesango na takinga balatinga longola nsini wana pesa na takinga chef na bino yeyo awa biso na présidence toyebi chef na bino takinga soki na cité bakotia chef mosusu ça c'est votre premier ici à la présidence c'est takinga c'est l'image de votre groupe allez continuez à partir de là déjà bazopesanga pouvoir et puis na président Mobutu ye moko ngam na telemaki na lobi na président papa toza kobeta na biloko toza ko ya batu ya sango akotomboka lelo akangi yango abotoli yango ngai na préféré na senge na yo oli nasenga lopango na nga nasenga to voiture to nini nasengaki mpo na groupe nasengi instrument papa ezala biso mpo toza libre ya kojouer parce que awa botoa toza limité or que président Mobutu ekotaki ye ayambinga tobetaki un certain mercredi ayambinga vendredi dimanche dans la Bruxelles la question même semaine je précise na venu victoire et pas monsieur Joss Boker na Hero Music un semestre somami na 2 737 000 francs belges oui parce que na 100 000 trop parce que après tout on a sali effort mais baninga babalukelinga na 100 000 au moins pendant 5 ans vraiment ah mais jalousie kaka jalousie mon cher trosel émission mongo okamwa vraiment banganga baya na porte na nga ndango nga naza kola 3h du matin banganga na baninga na nga ba artiste baya na porte ndako ba osala kisi or que kisi basala ki ponga na kufa na lupango na wana ko vana na Mokoto 62 na commune Ngirengire mais obike tango bakimaki soki mutu amonaki bakimi na tongo mwasi na nga bimi atele ya kutala natala boba babougie bamakasu na porte ndako je vous dis la vérité détail na on a côté après na émission koya alors na leki kaka po nga na mwa tetu nga na tala nzambe babiloka pampamba ye nganga wana pourquoi akimi fala tika neutraliser akima eponi na lokoti carte d'identité moko ya moninga moko abi na lipapa bon asa akufa mais mosusu wana miso baza en vie miso bakufi alors j'ai compris tant moninga amoni ke na zui carte na ye a comprendre pas que ndenge abino mfuna azonga azongelinga ayebisanga vérité abi ndenge bakosala wana yaki soki ndenge olalaki wana donc ngwala mukate okendeka libela ya gagné azwani alors biloko wana so jalousie banini tout ça bazoke na télévision ko pesa oh takinga bana lelo za souté banini to longoli banini namoni ke balinga souté alors namoni ke mievona bendana alors yemongo père bifalo soso à côté li bango alongolinga nayebisi yak nayebaki bo soki nga na longwe minzoto ekufi nayebisi bango ndanga bi soki na longwe minzoto ekufi ndenge nazali awa minzoto ekufa tango yo longwe kaka ekufa eza souté je vous dis la vérité minzoto ekufa naza convalescent mais place ya peut pesinga moi choc na mutema pona kana neloko wana esa minzoto ekufa onyo so sa minzoto wela nini buba eza ya kokufa na nyata yango ba pasinga me secret nyonso ya minzoto voilà minzoto panzana na esprit ya jalousie ko jalouser ngai naza na kar bango basepeli te nalia boye bango basepeli te nabina bien bo basepeli te bosepela ndeni papa takinga bakosepela ndenge ni yoza na bato ka yozalaka bien mituka ndako bango baobénéficie na eloko te me bozalaki lisanga quand même bo bakosepela no ndeni mais nalobi tuna bango soki nalia mbongo na bango nga na ke poto
président Mobutu tanga atindi nga na poto apesanga mpe argent de poche nga na maye na nga na argent de poche nasomi mwa mutuka na ngai yo polo bayela président Mobutu te moi na kosomba ba instrument nga moko esala bien te nga mo na musicien te surtout qu'il y a 3 personnes ta 2 personnes esala moi bien baninga na peso bakenda ke ninga esala bien mais yo ke yo moko ndeni ba raisonner mabete pona yo je te réponds na kine nga mongo te tokende gide ngai na ngai parce que leader mon cher eza makila soko lobi minzoto wela qui dit minzoto voit d'abord takinga badanga bamurumba babulanga ndo moto na couper bani bamukandi nyonso après te le public et puis nayebi kosolola ozomona nga na ndimaka barisque mon cher nakobetela histoire mais na émission koya okokamwa au moins ndenge baexposaka ngai quand il y a un danger c'est moi qui sors et quand il y a des biens bazoluka nazonga nsima. Merci Papa Takinga, j'espère que boyoki Papa Takinga ndeka lobi trop solo pe trop bimisaka ba vérité belé na émission zoya po bo banga banga te ba lobi bo s'abonner toujours na Congo Wine po ba vérité nde makaka nil par ailleurs. Papa Takinga to comme na suka eza na question musoso na posa ki ote peut-être oza na idée ya kolobango oza librement quelques dédicaces pe opesa biso actualité to peut-être ba projet oza nango par rapport à année mobimbo to tikal no ya muki ya 2022 tonto ye ba Papa Takinga ba projet na eza nini moi quelques dédicaces to komina biso na bon ngai lokola nzamba pesinga su lobiko na eko bika naza na groupe na ngai toujours répété non minzoto te bwana ya so Caneton de Takinga groupe Caneton de Takinga po minzoto wela na nyati je vous dis la vérité eko bonga kaka ebima na miso bamona ngoso na tombo elokolo na tika yango ebima soki te eza toujours ya kubonga po ebomi esali mabe mingi mobulu mingi incompréhension osakana te bon ndenge nali awa nazozongisa opérette style wana d'abord nakobanda na Tchango nakoremercier baartiste comédien na invité bango nyonso Bertis est comédien nyonso ya Tchango na ba invité mususu Bertis est comédien mususu baza o nyonso basunga kinga ba na nyonso balingi ba yawa eza pa la dikopo na quartier 5 na Njili na avenue Nguma numéro 35 donc pas la Dinguma mais totina date te na ko travailler en collaboration na binoko bozali wana merci ngai et puis même nani Onema Trésor Onema azawana Milbi, donc, au Tchango Mobimba, bon, il y a un spectacle, mais avant goût, il y a un spectacle, enlever des rideaux, il y a avant la bande d'opérette, et vous avez là comment on a ça là, pendant ça, je suis capable de faire beaucoup de choses. Na âge n'a pas beaucoup comme wana et puis ce qu'on a longé, dans un projet, on s'est tour na Funa, na Kena ba Lukunga, na Kena, donc toujours Nabino. Onema ata aza ya Tchango mais aza ya Tchango souté akomi ya partout donc tokozala na équipe wana ye fo azala yo fo azala bosunga oui bosunga ngai et puis bato mosusu bato ya bonne volonté na sengi maladie bosunga na maladie nazwi lisungi te peut-être oya après sikoyo na osenga place ya kovanda esika na sincere mpo na vanda bien bosunga ngai bandeko na ngai mpo nasala mosala bien comme ça oyo pe spectacle oyo bomi kotia yango po esimba bien de bamoyen nde eza te naza na beaucoup d'idées bamoyen eza te bokolanda yango bokomona mpe bokosepa oza dessus te so bomona théâtre bebi to non théâtre ezonga donc ezonga na place donc baprojet ezali ebele baartiste yanga bazouta Angola bazoya nyonso wana mutu na ngai je n'ai pas de moyens bango mpe bakangamanga na ngai kaka mpo nini balobi nabimisa bato mingi bango mpe fo abima nsima na ngai puis bazo donc bokosepela mpe na bokoza dessus te numéro na ngai téléphone mpo na contacte ngai mpo na bato ya libanda plus 243 85 nankene malembe plus 243 85 367 74 04 nazongeli plus 243 367 pardon plus 243 85 367 74
04 limbisa pesa pena asuka plus 243 85 367 74 04 soko bengi ozwinga. Olobi nini pona mama Sarah Kabunji mama Sarah Kabunji pas ana pona ko soutenir yo mukolo chaîne oyo on a bengaki mwasi aleki ngolo na mwindo okokolo bani pona mama Sarah Kabunji a soutenir yo na nini. Mama Sarah talaka ngai mwana mama makoki ezate mayele ezali oyo bokola ngai tina komi boye mayele wana oyo nazwa ezali siko mama naza esika kolala eyate nako yunga na hotel na kofuta chaque jour et puis lobi contre ekosila nako kende wapi na ngamu nako sa projet boye me naza na balabala sunga ngai mama ba mama bosunga ba mama bino bobokola papa ko kene musala kesa makambe mama mutasimba kabiso mama na maboko na yo yondo medisanga libele yondo kolisi ngai yondo komisinga ndenge nazali lebo avec tous les respects que je vous dois maman na sengi yo osunganga soki takinga komo ko senga en public bona télévision c'est que ekomi makasi na sengi pe na bakonzi Fachi Béton notre président je vous demande de l'aide vous avez peut-être un devoir parce que vous êtes les garants de la nation. Moi je fais partie de ceux qui sont dans cette nation sur le plan culturel. Je suis le spécialiste en opérette. Il n'y a qu'une seule personne qui fait ce genre de théâtre ici en Afrique. C'est une richesse comme le diamant, le or, tout ça. Des côtés culturels, c'est l'opérette. Parce que je suis l'unique à la faire. Président de la République, avec tous les respects que je sais qu'on peut répondre à Ngana et Kamboyo. Quelques dédicaces? napesi mbote mingi na bandeko baza na poto bana poto bino diaspora botala ngai parce que ba mingi nasengaka aide namona baninga mosusu ka balobi kamba moko ba eye menga nazobunda kanga moko na komiti na niveau ke naki na mwa biloko na nga mosusu na bando tekamo poka na simba groupe poka na simba activité pour na réussir na likambo na koleya nango mais continuez beauté parce que vous risquez na tikala ni aidez-moi s'il vous plaît si je demande cette aide parce que j'ai quelque chose à vous donner mais pour vous la donner il faut qu'il y ait un soutien et na pesi mbote mingi na bana changu nyonso bartiste changu nyonso Bartista Funa, il y a Lukunga, il y a partout, il y a Kisasa, il y a Congo partout. Na bosse Lubumbashi te sika na sala kombo. Na Lubumbashi. Bobonga manga pena ko ya. Na pesi merci mingi na Jipe Masamba. Merci mingi na Nicolette Lelo. Merci mingi na artiste na nga moko, artiste na biso moko za na Changwa. G6. Na pesi merci mingi parce qu'il faut reconnaître ceux qui n'ont pas lié à ce l'effort pour en aller à ce l'effort sans oublier que moi nanga jita au kazu albi papa nga pena na biloko non yo moi nanga et donc je dis ti bango nyonso tout ba nanga bazana Angola ba nanga bazana na Kisasa bazana Brazzaville ba comédien nyonso sans exception na Angola na Congo na partout vraiment na pesi bino merci mingi pour monsieur bali basambelaki pongana zolo biko alelo merci j'espère que tozalaki ebele biso nyonso tozalaki devant écran na biso ya Congo Winner j'espère que nzamba bomba bino yo pozaka na posa kosungoza na mbongo eloko kosalela mbongo ezate ba mbongo nde ya kosalela ba œuvre yango yo ko soutenir artiste na biso na minute aza envie na minute aza envie il faut te soutenir parce que to boy qui tanga okufa po mbongo ezala lisusu te to soutenir matanga mieux faut que soutenir par rapport que ndenga aza envie papa
takinga ngol bakse susini parce que monsieur comme diana bon loko monsieur comme na suka na pesa mbote na bana nanga parce que malgré moyens ezalité ba moyens financiers ezate mais bazo zaka na ngai ba artiste nango bazana kisasa paza na pesa mbote paza Zale Rachel Zale Nadine Do Nancy Aïcha Mbabula les monstres vers ton ambition de Tolobaraka toujours pour comprendre toujours. Là merci na pesi mbote mingi na mama Pépé, j'espère que bolandi émission et bandel petit souka en tout cas nzamba bombayo. Pourquoi pas balobi hein mon boss balobi mama Saraka Bunja mama Saraka Bunja moi ça tona bonzambe moi ça leki ngolo na mwindu likolo nango oyebite nini nzamba bombi. Donc pourquoi pas famille Luna Mobimba, Reader Luna, je te salue, mon grand frère propre, Makila, maman, donc Bambote na ba bon séjour na yo en Congo, donc pourquoi pas balobi passer Luna bon séjour na yo, donc on va outil bango Suisse pardon quoi, Suisse, banda kuna dans na Genève quoi, donc choisissez pourquoi pas ma grande soeur propre que j'aime beaucoup balobi Ladi Luna, ba gros bisous na bino maman, bon séjour na bino, sans oublier balobi Ninelo Kemba Presca Kemba, donc je vous salue, gros bisous Nabino. Pourquoi pas à Elolika Tendeza toujours maman gros bisous na yo, donc au place aux ali, pourquoi pas balobi nyota ceux qui vont taliba image qui toko, donc hein yelengi boto pesa merci mingi na ye moko balobi trésor ne souvent la ngaro benga mingi hein 1000 bi de beaucoup trépied. Balobi beau s'abonner. Et là on a aussi rabino beau s'abonner massivement. Bo liker et ça la biso bien mo ba commentaire peut-être ba remarque ezali bo pesa ka biso poto bongisa musala muto ayebi nyoso za la raté tozo meka pe to kendaka ka na komeka oyo. Yo poza na mbongo nde na lobaki eloko ko salela mbongo ezate mieux vaut que soutenir ba artiste ba icône na biso. J'espère que boyoki papa takinga. Auti loanda maye na malade mais lelo bo moni a santé azolo babo mais aza malade ya kosakana nanu te nanu pena nzoto ezongi te yo poza na posa ko soutenir ye numéro na yango eza affiché na écran sala tout bobenga ye bo soutenir ye mama Sarah yo za servante de Dieu tala papa takinga ye numéro na ye na ko sepela obengi ye yango wana oyebise pena ke papa takinga na tindi monta boy po pa adi dans le monde rekomaka kaka et kokomaka kaka yo poza na poto quelque soit awa maman live papa takinga ye wana maman Denise ozo sala ba œuvre belle pour na ba artiste pourquoi pas ko raisonner ba papa takinga o ba sala pe ba œuvre belle par rapport ya ba jeune o bazoya pourquoi pas akokoki kozwa carte ya o ya hôpital yo salela bango traitement ya ofele ezaka ka te ba artiste moko boy parce que bango nyoso baza ba artiste na Congo toza na posa ya kokabola te toza na posa tozonga na place o tozalaka oyo ba Niger fo bolingo ezala na biso ba artiste tala ba papa na biso basala ba œuvre ti lelo muta koko efasa ngo azate bazo sala ba artiste bazo sala na bango mais ba œuvre ba père ba sali ba papa takinga ba sali c'est pas facile lelo to betine makambo ya théâtre na émission ya to betane beaucoup plus makambo ya musique parce que a jouer des rôles artiste comédien musicien nyonso na osalela Congo tala mutazaki na loi na maladi malobi mieux voya kufa na mboka na quel bolingo facha lobaka ngoti président na biso facha lobaka ba diaspora nyonso bo wana poto basala nini bazonga papa takinga pe azongi nenga zonga ya ko servir mboka parce que culture pe maitsaka lokumu ya mboka pe maitsaka mo ba situation de obiso nyonso yebi maintenant tous à la derrière ba artiste na biso et ça la biso bien papa takinga za na posa to soutenir ye azala bien ndenge ba artiste nyonso ngana bino to kutani prochain numéro chai. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moumoume. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.